Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yebso tala caméra na biso ya Jonathan Dar, yebso biso moto nini oya choka na monde art. Tena bali. Tena lingi la brille. Yo zani kana mtu. To kutana jani bozonga. Nani? Na jani na poto. Oh, eboto kabona ki. Oh, eboto kabona ki. Papa bane. Ah, leke tu muto la kso pena boyeke na linga kayote. Na linga kayote. Mais oui. Okana zemta skola balage batanda ya régler auto régler. Collègue mfia théâtre. Mawaza ser na ngai. Na ndinga age pe aza yaya. Ya maofula nani? Oh yeah, ubinga mawe, ngini ko binga yaya, wa génération moi. Collègue mfia théâtre. Ngini ko binga yaya. Te aza yaya. Aza yaya. Ya mao. Ya mao. Et le côté moi si a petit frère Jani avant cadet à Jani. Dano. Moi si na ye. Nda yenda so o ya mao yondu no vanda ke pa bokilo kindate. Ina ne pa bokilo kindate, set mo kindate ndeni. Au moins moi vanda kuna so ndizana zimi. Actrice pe ya théâtre. Oh, actrice théâtre. Namkenda kuna kina na zemite. Namkenda kuna kina na zemite. Nakenda kuna kina na zemite. Banga bien na fanda wana. Jani azo kipenga ipe très bien. Sukali so esila ya koti sukali. Kolia na chaque jour Jani azo tina mbongo. Donc il tala star comme c'est la moi c'est star. La brune on faki botu na ye la brune nzawa sukule ba sai na neni. Abenga mama oh. Mama oh ngaza nzana lenga be mama. Wana za bien. Mama. Oui, maman oh. Que moi ça présente. Là je ne crois pas. Nandimi na ngate. La brune atika ko kinanda kwa Jani te, atika ko sukula ba sani te. Po Jani pe akondi mango pete. Kinanda nzima pesi sonda kuna kitambo to vani ndako fele en étage. De la famille n'avait pas sévi non ndako bon. Comment c'est na Mimi Givule. Oh. Mimi Givule. Jani za ina chance. Mimi Givule pesa biso ndako to vandi. Jani fana na ndako wana yaka to vanda. Yaka to vanda. Yango mona biso basi folinga mobala peso valeur. Mobala peso valeur vraiment. Kasi po yo osala pona mobali. Famille n'avait pas sévi non ndako bon. Comment c'est na Mimi Givule. Iza mabi. Iza mabi. Bah, je sais pas si vous êtes à la théâtre. Tu vas passer moi, Viviane, Chani, Viviane, moi ça Chani. Vous avez va murmurer, va rimer, tout. Vous avez pu me dire que moi, je suis au micro, na bino kaka. Na robuga lokutati. Oui. Jani azari mobali nazala na ye. Jani azari mobali nazala na ye. La série nazala na ye. Jani alongola nga pa na biso avant sanga pa na bango. Jani alongola nga pa na biso avant sanga pa na bango. Tonga na longue sikshok loenge bango babandi ya ye tonga na zongi na mona eti oui ma oui ko ça so ni to na j'aime te so fait théâtre na tant que ba na bino bolingo ya maona na Jani eza bon tonga na bo nga na keinde na sima na peut-être mawa yaki comment na tika komona maote naza famille pauvre. Sa famille pauvre, papa n'a pas de croix rouge. Voire même na yo linga mibali na âge à 18 ans. On a lingi mibali na bandi maman au théâtre. C'est facilité. Début nous ça pas si. Et c'est que mambasala nga wana na ko bita ba 2 semaines na kimie. Na ola la yezonga kaka. Zoka ba kaka. Guto kanda. Te na yoka mabe. Na yoka passe pour la première fois. Isalanga mabe. Katine. Bonjour, bonsoir, Nabiso, il y a Congo Liziba TV, il y a Kevin et Panda, autrement dit le jeune producteur et Kevin et Panda, tout vos sépélanga, partout dans le monde entier. Il y a Papi les rois, la carte illimitée, formule, il y a Souka Bilanga Hero, il y avait le roi dans le gouvernement, il m'a bengi bongo, José Ndombe, showman, premier ministre, Naboussa Junior et Moussoukou, prêtre, na PC Mamote Besiko Zali, HP Redo, na PC Mamote, Yaouli Moucheni, Tolom Wabi, 8000 km, bambou. Toujours là mon vie au Azarana ngapela vous êtes da chichi bola moi c'est le moutale qui chichi azate parce que ça ba possibilité asa bambongo na ye toujours dans les bons les amis sur na biso kati na ke botuna ngai akenda wapi asa mongo bo sepela ni makasi na rape fan na ye pasala musala kitoko
2020 nous avons nos acteurs, actrices, nyos au bossé en rabiso, collègues à l'émission na biso 4 parce que abi ayokaki et là qui est babi a panza mabala bato aza mwasi akisi babi abenge ndumba babi babi nso atete parce que asala mabe mingi yango lo tokoyeba kati na ye tokoyeba di solo na ye tokoyeba parcours na ye awa na kati ya Congo Liziba TV o babenge na ngai be na kombo ya Viviane na ye be na sepele na théâtre ya mwana koko yaka tokobina chobo onga na sepele na linga théâtre wana sepele sanga pe yebaka ye pe pa mutu moko boye pe ona yebaka kaka tokoyeba ngo pe kaka na kati ya Congo Liziba TV tokoyeba pe kati na ye pour ezala bien. Bonjour Viviane. Bonjour Kevin Epanda Leketu. D'ailleurs to benga nga Kevin la bato ba yebinga vraiment la sauce dans la kaka ezala bien. Boni. Qui mezali mbote na ba fan et tout hein. Bato tu bosepela na émission na bino bato tu bosepela na artiste na bino na pesi bino ba mbote hein. Ambote bato na no Viviane Kalabouini na ngobunga bweza na nini. Oh naza na ngai nazali na bato tu baluka nga ba mona ngai nazali. Absence na ba filmer vous a sauté c'est cause ça. Bon bato bando sala biso ba ya sauté. Bato bando sala biso mi ba producteur hein. A futi penda bia yeka pour produire théâtre pour azongi. Wana pesa mina bato nyo sauté hein. Tango makambo yo sala mwana mikile yo sala mwandi wana nde mi bendi peti yango mona su Viviane tenga naza artiste so ba producteur banda sélectionner donc so ba sélectionner ba star ya minene Viviane Fazala tango ba yo sala 5 films na jouer 5 films na producteur moko producteur musu 5 films donc bango tout wana donc quoi baza souté bon pour le matin net c'est pas moi le net c'est pas ba beauté que moi chapeau net ba que tout sur la vraiment na que va ezaba ba que tout ça na Viviane vous émission na biso kati tout sur la plus to ba kati ya ba star na biso ya mboka mais ba moninga na ko tata lunette ti boy c'est bon petit ka boy ça dit boy chano na tout ça bientôt sur ba que tout sur vraiment na star na biso Viviane peut-être non kati tout sur la kati Viviane abotama wapi bon moi na Viviane non toi ba non bon moi na ça qui non ndene ko pe réellement que ba boteza Viviane oui nga ba botanga na komba Viviane Viviane aza moi moko botami na Kinshasa naza deuxième na famille na biso na botami na mama emo na ko ba pe date na ngate po comme ça va te belé na botami na Kinshasa ba botinga na mama emo na botami na Yolo Nord na Veni Niemba numéro 36 bis na botami wana na koli mingi na Yolo Sud na Veni Baboro 29 bis après na yo kol ma kimukolo na na Mombele place pena na koli pena mwana Mombele nde bo mona nga boy na Veni Mwemalio esika lupango na biso eza kuna esa biso na bo mwana ezaki na ndenge kokola na yo vie réelle ya famille ezaki na ndenge bon Viviane azaki fille moko timide même bato totanga bango tina sala théâtre bakamwa na bando lobate na bando ta singleté na bando ta culotte te nga funa la taka fushi pesa mulai elamba fo bo mama boko donc inazaka ma fille moko timide pena exemplaire na bando ki mana mibali voire même na yo linga mibali na âge à 18 ans hein donc na lingi mibali na bandi maman théâtre pelekela ki bato ebele na kola bon moi non OK na yo tant botami réalité à famille ça ne vient vous qui n'a pas possibilité tout naza famille pauvre papa nanga zaki croix rouge malgré kufatika biso maman nanga kolisinga na mombonga mikate alors soka teki mikate na otangi soka teki te bazuru wana na otanga na pasi mingi bien na na pasi mais malgré mombonga mikate na papa croix rouge moko sana sana nde batangi sanga bapesanga valeur na sisi ba étude na ngai pour la D6 tant on a eu diplôme na ngai et c'est là qui papa combien de famille toza qui 7 moko akufa to tika la 6 donc toza 2 filles to tika 4 garçons to tika 5 garçons na 2 filles toza 8 voilà Coco la réalité moi mikate vous souffrir mikate to souffrir maman nanga so ateki te na otanga te so ateki te na olia te le quoi nazara deuxième famille né grand frère nanga un musicien
aza soliste abeta pe pa Bill Clinton koko Thierry na miso aza na Rwanda ipa obundaka na vika na ndenge kendaka tokoli na mbonga mikate na aussi ça va classe na ngai malgré na bando tanga mais na Hollanda na ngaka ba star wana Hollanda vina ngadia dia le muntu na oya kana ba répétition na ye na sa théâtre grand mona na za muke abina nga 6 ans no classe so au diplôme comme ça oya tant pe maman bundi na si maman ngafuna sa théâtre talanga de singa boy bo tanga ka classe maman biso bunda ki en tout cas na zo diplôme tant na zo diplôme ndi na ye na théâtre voilà tona théâtre ina ndeni na pisi yo ina no kwata ba jipa milai o sambela na église oni pe valongo te nga wana ka tuzalika na ba catholique na shekina te wana zaki na ba catholique mais na kola nde fimo boye na zaki na éducation mingi timide ndo banga na mibali wana mama biso tondeni ko banga lo na semi ko mama biso ndo yebisanga mingi moi moni ba période no boye sofani pe na mama mbalo zazemi donc ko fana na Kevin boye na yebika ke na zazemi bona banda oyeba te ngoni bande ko bangisanga pe mama nanga bande ko loba nanga mingi so moni tolo tolo nanga ebima tolo ezobima boy fois que nga pour beta na poni tolo ebima na bande ko banga makambu makasi groupe nanga liboso na bande za chic shop lo ngede ngala nga des pardon to komana uzano ekoloni binu Vivian aza mumbunda Idiofa mwana mbunda papa nanga aza mumbunda Idiofa ya Elom mama nanga aza mumbunda ya Idiofa donc so l'équipe ba Idiofa ba mboko akati wana Elom les places papa nanga botama mais maman nanga aza na village ya Idiofa na parking wana esika ba kartu o ba tout ba utaka Ishasa ba utawapi na parking ya Idiofa wana donc parking na mobimba eza lupango ya mama nangai o papa na kufa ko na Alexandre Ibungu Alexandre Ibungu donc batutu ba yaka na parking na mobimba lupango na eza ya koko na ngai donc na mbongo makasi azo souffrir bon nazo souffrir pour ba parents nanga na souffrir o na ko sa avantage te Kevin empanda le ketu na souffrir pe na vie talaka pona tanga fuma mama sa tika mikati talaka papa ko fa na tani père nanga déjà bah 12 ans ngo depuis qu'il a 12 ans déjà Zotanga 18 ans na 17 ans mibalité o libalité na lingi na 18 ans parce que tango linga ezaki ndeni yo za muda missioni ya catholique yango mobile zo approcher ki ndeni ezaki na ndenge nike oyi zo banga tolo ba nini ba mobile wana azaika na vena biso so na mama mzu tata la internet trop so avec solo aussi comme kazi mobile na zaka na vena biso et ça c'est comment ça tinanga po ateka bana oteka mikate na pokwa na tinga ni zaka ketika kantine oyo kitunga oyo ba sachet oyo po na mikate et c'est que mbala na bande ola nanga ande mo mama sa tinga na okina landanga siko na nzela alivanga azonga pe na nzela na mama ke tinga wana olela mama tinga yaka nanu amemanga te wana ba 17 ans ameminga zoka kinaka futi hotel no alinga yo te alinga aba komani ko linga mo boyo kima o banga mozala ba posa na yo te wana te ameminga nzoka futa ke hotel akoti na hotel déjà alinga nga siko na kima ka yes kwa zo occasion wana profiter zunga na nzela ti pona ndo bimati azunga na nzela na 17 ans ameminga ti nzoka futa ke hotel tukomi na kati hotel na tabu chambre na woni mbeti na banjo lela tikangai na bona ngai o betanga mama tindi na ba biloko no su mama so fateka mikate butu na teka te teka te okina biloko anya so to akotinga ngona chambre na lela pe eloko ngwa kenda osala talaka ngai nazana obumwana na ibe eloko te moral eza mabe donc na obanga na moni mbetu mama bisa ebisanga so na vani pemena mbai na zo zemi na moni ba biloko wana nyonso wana banda na lela de 18h wana ti abimisanga 0h misu pende vimbi ezaki no ndeni okoti bovandi nano kota na chambre te non nakota te dès que na monika mbetu na comprendre déjà makamune le kara te na kana ko school te mais na bandeka ko lela pa na ye obondi nanga ka malga obondi nanga na ese na zo lela kaka na mama zo luka una ba oluka nga batia batindi babenga na ba famille nyonso babengi na famille masina babengi na ba ya matonge balukanga na famille mobimba ya Kinshasa azakuna te azawate akia balukinga na ba camarade nyonso
bamonanga te oke nga nazolela kuna na kati ya chambre wana asala boye en tout cas alonganga te alonganga te tia moni kaka eloko ngo mpe naye kosala nasali yango te abimisi nga 0 asimbanga te eloko te abimisi nga 0 wana ayo tikanga wana miso se vimbi toye na nzela siko nakutana ba grand frère nanga basangana bango nyonso tu bana mama leki bana mama ku basangana siko baoluka ngo kabina mobilisation sensibilisation batu na bité bana biso mikolo soki makambo wana yela bango na limite nzoka bité baoluka na bakutana nga na ye na nzela bizara somo mombala na sota mira lupanga bato kota ba récupérer ngai ba beta ngai ndako mobimba bakati nga suki na wanda obi masute soni na quartier na tongo na ngwana papa biso azunga ba meminga na hôpital bata su basala ki ngani na temps ba tester pe ba moni ke mwana mbala batasala ki lo kote mais kwa kana na déplacer ki na saki ma na bunga ibongo isaki na bimate tala wana su bakati okuvo au bimate watu na veni ba yaka oyo bagena okangena mobali zai bon et après wana yo lekanango suki pe yokola isu pe yokola nango na yo za sko diplôme ta na yo za diplôme sko epesa ki famille no se sengo papa so kanisa ki nde na bimebo na ko so zemi na bimebo basenga eloko ke basenga eloko te zake c'est on a famille na yo za diplôme ta na yo za diplôme papa so singa non faut mata université mais te mona zaki na posa ya art na sa théâtre na bisa ki vie théâtre na tangi na pasi papa na tangi na pata nde bo souffler université na kata sous classe et ça nga pasi mais papa so tellement moi yeba ki nini o préparer pour na ngai kuma ki pasi ezaki na jour moko papa na nga kangela nga na ndako akanginga na ndako bimisi eloko wana esala nga pasi ti lelo abimisi papier na bic atie papier duplicateur na bic abi tozaka biso mibale naza poso koma ke lelo soki vi na ngai ebebi ono soye na nga na vie ezanga moko ezanga mona boyaki kotanga baparents nanga ça fait quoi na sala ve ya tuka na boyaki papa ça on mambo ko mami vitanga akufaki pe ba lettre bima ba mikana vende bima na ndako na isso va biso non papa na ko sa ngote ona moni ko makamu susu na boyaki ayo continuer na ngai na théâtre et na 18 ans dans la que j'ai diplôme aujourd'hui relation mosote ami to ka vie na yo quartier to comment ino pe déjà ko linga to ça inde bon nga bana yo linga na théâtre so na ko la vérité vous avez vierge kaka oui na yo linga na théâtre tant na comme na théâtre nde penza place pena na yo ko linga théâtre on a une ndeno comment kinde ni peut-être son réalité bon tant on a zaki na ba uniforme ando landa groupe chic choc de ngede ngada tanga dios ando se plana bango parce que tant na yo yana ba uniforme les moutons de sanga kaka zonga so aussi diplôme bon ça oui oui zonga so aussi diplôme bongo ya zonga mais tu n'as pas tu vas faire na réfléchir zonga so aussi diplôme tant on a eu un diplôme na yi versanga aussi diplôme ba seka kutu ko mobimba ba seka oye aussi diplôme ça va pour mes athées tout ça qui n'est na mois de ba août mois d'août singa de quoi to comme na mois d'août faut yo banda théâtre na yo dans janvier on a na janvier na banda ce qu'on a ndako filmo be Flavie azana fou du sud abe nganga binanga vivien amuna ko linga bimamba théâtre mingi to sala banzonzi mo boye wana batito badi muzuri batuka ya kala na banzonzi amimanga wana sala na théâtre wana sala théâtre te amimanga to ki répéter na ngaba place mo boye mwana kana za mukie na babutonelo tu vas nous répéter on a fait boye tout ça le tournage tout ça le tournage wana pe na yozonga tous ba aussi pe la ba se kinga pe na nazaka ne sengo ngabi ko da na leki déjà na jo ali ngaka groupe na ngala kwa vision na ngeza la kuna funa kikaka na leka kuna yango na leka na zonga pe kuna tango na komi wana malheureusement na yokuta les moutons ça voyager ke poto na yokuta ba po ba jani en tout ba yambanga bien batuni yokuta nakuta Jokisa nakuta Zizi nakuta wana na uchu ya shugu na uchu ya uchi poto
nakuta bato ebele bachocho baladi bakadogo bazuna bamasia ya zaza atuka nakuta bato ebele oyo bazala na succès oyo nayebaka bango zizi bamao te wana namonaka mao te bon nakoza mpe na bando omona na ngai bon nayebi te namona ye te yazalaki na te sérieux ekotaka baseye nakotaka wana nandimi teke ye azalaka la misu ntango nga na ye buyi ayaki nsima nanga ntango nga na ye talaka mwana moke na ya ntango naleki kaka na tv nakimaka ntango nakimaki mutu abandaki koencourage nga vie de loin mutu akomaki kobengabenga ngai mosala oyemi mona poto okima ngo nde nini nakimaka pena ta moko boya mpo na yo zonga lisusu babiloko so tuni Charlie nongi video na oyebisa o po pena mutu abanda kokati na zonga na shik loyenge mutu abanda koencourage nga ezaka video loin mosala ememo na poto okimika boye okimika boya kozonga ya kozonga nde esalaka pe na yo zonga siko groupe shik loyenge ntango koti ezalaki ndeni kotravaille kuna shik loyenge ezalaki pasi kokutana na bastar ya minene oyo osibandaki kotala bango na tv ofanda pene ojouer peme na Jani Fai peme na video apo Firenze ezalaki vraiment pasi nazalaki koseka kaka so nakutaka na bango nazala koseka mingi ezali sikoyo apo moto abandaki kopesanga ma force boni boyeko siko biso tofanda totala ndenge oseka mino eleki ya biso nyonso siko bakomi kogelenga tro ekomi opesanga sikoyo mwakandi komozongisa ngai komosanga basoni mpo wana yo ozwa mwa lire wana otravaille na yo ojouer na bino ojouer na biso ape komino kolinga sikoyo wana komolinga wapena na komolinga bana kolinga mpe kaka na groupe na bino ya théâtre to libandaka ya groupe bon mobali na ngai ya liboso azalaka libanda théâtre amona ngai na évaluation mo tosaka ya shik loyenge boyaka moninga otalinga efio nayebi ete tokola na ye boye apo ekoaproche ngai mbai na ngai liboso aza moto ayebanga na quartier aseli nakola leketi eza masolo akala masolo akala mo mibali bozala zuwa mbai nanga kozala na miniti otala émission akokoka kanda mpo bino bolingaka bapase ya bato mpo na bino ezaka mabe nayoki soni ekobomelanga libala pa ye mutu ayeba wana osala ya théâtre ntongo nabangi théâtre nde mutu ayeba ngai ezalaki comment obandi ovivre non osala eloko te non nasala eloko te leketu tikanga ko nga na mokolo na bana baotala ngai nazaka lisolo bon ezalaki facile te debi nyonso ezalaka pasi esalaki mambo asalanga wana nakobita ata ba 2 semaines akimie naolala yezonga kaka te nayoka mabe nayoka pasi mpo eza première fois esalanga mabe se rappeler son ntango voilà to likala so côté wana ezaka lisolo tosalaka pesa elengi parce que eza kati okiku likambo yango après maintenant je travaille na Shik Loyenge comment évoluer très bien bayambanga bien travail ezalaki na nde bakomba mpe ezalaki mo baguerre d'esprit na kata Shik ndako na bino wana Loyenge ezalaki wenge c'est-à-dire ntango oya wana okuta na baesprit Shik Loyenge ezalaki mouvement moyo moto akomela cigarette na groupe mpona miniso na biso tour na biso etosaki bagroupe ya bongo te biso Loyenge mpena bato baa na scène baojoue kote bato baomela bawhiski bato basigarette milingi ezomata komela mpe diamba voi même ezalaki bitumba mpenza ya makambo omona mpena so olati mpena salite ave na nga po Firenze aoya mpena telemana wana yo mona mouvement pamba nde oyeboye yo mutu lobi yaka me biloko olati na nzoto eya te donc otalaka bandeko baza wana standing c'est-à-dire bato nde bafandi nga mpe funa ya nga mpe funa ya esenga mpena ke fo luka pene elamba wana yango te mais fo defa na defa mpenza mpo namonana mpe na milie nayaki mpe bandeko bayamba bano sentir peke sita pa ye mpo nazalaki na beauté na nga nazalaki na monene boye te nazalaki mokie naye na beauté mwindu pembe pete mais mwindu moko boye café moko boye la mission peut-être
mission te nazaka fanatique ya art nayaki nde kosala art wana naza yuma noya na mission ndeni mission ngo mpe noya nango pourquoi nazaka fanatique ya art na bando mona bandeko bazosala théâtre kala naoyeba basala bamambo omengo bamama lipati bamama na biso akenda mindondo moi babovai na se mpena bootala bango nazaka fan ya théâtre nayaka nde mpona sala art wana mpe bolingo mosusu na bakati bainterprétation ezalaki na kati wana wapi na kati ya groupe na bino ya Chic Choc je n'ai pas dans les titres pardon yebisa biso nanu loi nini ezalaki na kati ya groupe na bino loi moko bakitisaka oyo bokosala te bino baacteur loi ezalaka kaka kokima répétition te bokobima ya mosu na ngadiadia bozongi 2 heures répétition na ntongo foya so okimi yo moto ozala frappé okasa te ndobimai na leader bongo ntango olia ozonga oyekaka bongo eza nango mpe ezali possible ke bolinga na bino baacteur na baactrice na groupe wana ezalaki batelemaki yango te bon baotelemela yango na baacteur simple mais na bakonzi te oui na bakonzi te na temps mpe oyeba na bino bolingo ya Mao na Jani eza bon ntango nga nga nakei nde na nsima na nga peut-être Mao ayaki mpo nga natika komona Mao te nakoloba lokutawa te natika komona ser na ngai Mao te nayebi te so yayaka apres ngai mpole nga nazongaka namonaka ye te ntango yozalaka na kati ya groupe wana biso mpe tozotala bino ya batéâtre tokapese mo Viviane akibanga na Jani Viviane azalaka na mwasa Jani ezalaki bamurmure kaka barimer to ezalaki mpe makamwa ya so mpe omekaka na bino kaka bonga na mwana apôtre boli ya bonwa Omer nakobuka lokuta te Jani azalaki mobali nazalaka na ye baseri nazalaka na ye Jani alongolanga mpa na biso avandisanga mpa na bango zela Jani apesanga valeur Jani Fai mobali ya Labrine Jonga alongola ngai mpa na biso avandisa ngai epai ya baparent na ye bala place tata na mama ne baobima na bandeko ne place amemanga ayebisanga mpo aprouve nga amour azalaka nango na ngai leka tu naoloba makambo oyo naosenga nano na mobali na ngai eza passé asilika te mpo ye asilika pampamba papa eza masolo passé donc komona ngo mabe te alongolanga mpa na biso abalanga te predoti te eloko te ntango na yo kozonga nzela na explike yo ntango na yo ozonga ya Jani Fai ntango na yo ozonga toyo continue love po wana nano na bafusi na nga kaka ntango na yo ozonga sikoyo na pena esprit ekoti namomela na basigarete ebinga na banomela basigarete nakoti esprit ya biamba côté esprit ya whisky eza passé na nga na yo siko ozonga ayo continuer dossier na yo abandaki eseke na yo ndima ntango na yo ndima na yo yoka ye bayo yebisa ngai Jani wana azolingaka bozala na ye azala na mwasi na ndako ya Jani ozala na mwasi na ndako oyo tosolola na ye nakoloba ngo te naloba wanga yo tuna po yo miso mo sa ndumba to miso no sa kindu bozo tricher po yo miso ba yikazo bi manager Jani oui azabi manana nani na Mao mwasi ali boso alinga yo kasi solo ozo loba ngai na leka na tv pona loba mabe ba tuti na loba makamba Viviane Mao aza sœur na ngai so tape atana ba âge aza grande sœur na respecter makasi donc nakoloba mabe na TVT so bato mosusu baleka baloba mabe bato na TV nga naloba te naloba kaka vérité ntango na Jani ozongisa dossier na ye bayebisi nga Jani azalaka na mwasi na ndako ya Jani ozala mwasi na ndako mwasi yango nani aexplika ngai fimo boye avandisa ye mpa na bango eza ndako na ye te
eza ndako ba mwasi mutalinga ki ba fan avec combat moi c'était allo baka kombo na kasi fio no zolo baté comment on kasi Kevin est pas dans tout la précision pour toi ba fia mon net ozo banga ye te na banga te yo dezo tan kombo na awa amao asi mao avana pas mao avana na ndaka ba mao ça pas na été il faut na zola nganda na di pe na mo ba condition na ngana moi siti moi si kitoko pe en plus star mais na kato na mtevien tandis que yo a raison si dossier yo ba yo so qui a déjà na mao mao po bi ka ser na bo sala la théâtre te aza ser na ngana ndenge ya komona boy ser na ngana ndenge ya ser qui ser te qui pire ser te ndenge ngo ki na wana ki bien te ba mona ke pire ser na ngate poto yeba na été ngana yeba ki été ngata on a instruction loinge na mona été ta on a kimi vidéo là ndo ko benga nga trop ta on a yo zonga pe na mona été wana nzambe na nga témoin ata mwanjela mutuka na yeba ki été donc ba ba yebisa ngande na yo tu na été et po so na ko comprendre bango babanda sima na ngai tonga na longwe instruction loinge bango babandi ya ye tonga na zongi na mona été oui oui ko ça soni to na j'aime te bosso fait théâtre na mona été Dieu témoin na yeba été oui aux en raison na yeba été tant ce qu'on a yo zonga lesiko na yo mais jani yo yebsenga yo butata la bubu oh non wana eza pa na ngate eza ipa na bango azane Mario kuna bon Mario c'est trop dit Mario ka terme ka poto wana jani a star moi ça ko sala nyoso ko sala pa na ye wana jani a star o mabino ba star ndi ya mibali na ndi bozala boye boza capable ya nyoso moi ça ko sombelo car et que na ndinga ki star pour après très moi si encore pelo palin moi si encore beaucoup la yo alesi yo alatisi yo pour boire ba star c'est normal tout le monde andaka ba fali moi si bena mema mutuka ya biloko ya provision tout le monde va faire pousse pena ya ba provision et ba sala pas na star pas star non azwela ki janenda azwela ki ndako ba fanda ki tango ye ayebisi ngai ke na vanda kana ye eza pa na ngai te eza pa na bango ngai naza pe star oyebi ke mbali balinga ngai mpo nazala mpenza assuré mpo na confirme mamoto oloba na yo zwelanga ndako abi nango monika nde toa sikoyo kota na ndako zwa valise naoki evandisi oyo epa mama na ngai na tata na ngai naozwelo ndako ya liboso na futi ya na lemba moto azwelanga ngo Jani Fai Jani Fai talaka star azula moi c'est star oui poni nganga e tanga zuli nganda pomenda ndako nanga nakefa no pa na bango le temps to lukaka ndako abisenga e umela te na betanga pa bango ba 3 semaines à 1 mois na tata na bango na lamukaka sans zemi merci to sukana wana Jonathan Dario tu l'as besoin image moko oyo mao general ovaki na likam oyo moi c'est ma conseiller réserve na ratendo et tout juste après Katine. Au monde on est en dingona. Ça na chicho luinga qui n'a pas été pas badiani pendant 6 mois. Susi banto ebi. Via ebi. Mira esa na ngola ebi. Akiva na te pas badiani ça les 6 mois be azana zemi. Okana zemi ta skola balege batanda ya règle auto régler. Collègue m'fia théâtre. Non. Oh. Batanga ba comme na bona tanga. Oui. Ate. Zakate. Nzonzingi sila za suna sisiti na fule pamba. Ils ont problème déjà des passages de bas comprendre net. Azana film on obimane, afana tsipa na bango. Afanda na ndaku na bango. Epa na bango ba para na ye. Jani to fana ndaku moko alongwa kape emo bandoni ba bengele monde méchant. Katine. Yo bio sans zen. Poto bi yo zo rane zen, yango kinda fana pa jani. Mais moi bi oyeba ka mo très bien mais okivanda kuna ya yeba te moi théâtre yeba succès j'ai si la moyen full les attendre oh on est na ngai Viviane aza star ya cassette Viviane star à YouTube te Viviane star à CD te na star à cassette na koza leo na média te mais ba yebi wana Viviane c'était sûr ngana mwana apôtre boli ya bono Omer na mwana molimo na ota mwana kambeli mawaza ser na ngai
na ndenga age pe aza yaya nakoloba mabe na ete akofula nga te mawa fula nani ya mawa fula nani ubinga mawa ngini ko binga yaya te wa generation moko ngini ko yaya te aza yaya ya mawa ofula nani ndeko na oti kosela jani se mindalo biwana nakenda pa bajani na zemi te nakenda pa bajani azwanga na episode histoire vrai maman nanga aza na bomo ina akufi te so ebisanga ke émission ezala boye tokozwa micro po maman nanga linga jani makasi voir même papa na ngai Jean Robert akufa jana alatisa ye bilambo alata na cercueil jani mutalata ye c'est bolingo. Est-ce que vous comprenez? Veste pene uta poto et ya Kinshasa uta États-Unis. Après ça papa nanga lata, après ça na ba chemise, ba cravate, sous maman nanga ba maputa ba ni. Jani papa nanga kufa veste papa nanga lata. Il y a 2 boutons wana na chemise cravate c'est Jani Fay. Hein? Mais on zota miko pa maman nanga po na sula na mama. Alingi yo. Bonoko kanga sentiment na yote. Le quoi lobi bongo ezalaka bongo yo pezala maeli jana zo vaisi nanga memanga pa tatane na mama ni babimaka tona komi kuna bayambanga bien pona ramwa malamu oui so moninga tala ngaso talinga e reflecter mutema na ngai ngana ka mutema mabete na za pe rancunière te na éviter ndesko ba problème na tumbola rabatu te so tali voix même émission na nyonso na chrétien rabatu te. Est-ce que vous comprenez? Na chrétien batouté na dobela mingi sur Viviane. Na dobela mingi sur Viviane na carrière na comment na évoluer. Na mkenda kuna na zemité. Na zemité. Na fana na famille na bayambanga très bien. Bande connaît nyonso mama papa bayambanga bien na fanda wana. Jani azo kipenga ipe très bien. Sukali so esila ya koti sukali. Kolia na chaque jour Jani azo tina mbongo. Donc il est la star comme c'est la moi c'est une star. Hein? Ah vous n'a pas moi avant pour intérêt mon boy bon pour l'intérêt na éviter on a yébike après ça il y a na bango après ça ka bango ndako pas ça il pas il y a ba moi si papa pour botaki bon il y a 4 na bango na éviter mais non déjà que je n'ai autre bota wana bon na bande pena ko landela mama wana te ngana otala plus intérêt na nga. Et si on a ça intérêt dans les années. Alors pour mettre au libala, vous avez heureuse pour yo déjà dans la fibre théâtre fait sexy et bien c'est là succès. Oui bi les kechu na ko velo moko. Jani so balaka. Mais na ko jamais pour nana no vrai chéri, nana ba capacité nyonso mbala ko zonga pe honorer ngai. Oui. Jani fana na ndako wana yaka to vanda. Et on m'a biso basi il faut linga mobala peso valeur mobala peso valeur vraiment kasi po yo osala pona mobali eza mabi eza mabi nga jania ninga ngai afandi singa pa na bango ayo pesa ngambo nga garantie na zwa ndako na nga liboso na lemba na terminus on a voté le combien par mois. Par mois, ils ont studio, hein, ils ont studio 600, ils ont $60. C'est wana. Ils ont $60 payé. $60, ils ont là 10 mois, na mois moko ya ba commission va 11 mois. Na zo ndako. Tant azo ndako, ba tielinga couleur, malgré ça non est l'autre côté na ndimana la na ndako na bongo. Nde na ma valise nanga, na yo kota na ndako nanga wana. C'est bon. Et après, na yo kajania Bali. Na bala fimo Sylvie à Lubumbashi ayo bala na bala moi vous avez Jani mais qui abali oui wana zala pika na ye abali ne fia théâtre té to mo fia théâtre té abali moi na ye Sylvie si je me trompe pas kombo wana azala na Lubumbashi bayaka basali bala tango yo kuma na niveau wana na yo tala ke non bon abali ngati akibali pe mu théâtre té abali moi na ebité so ilikela ba onde nini bon na tikara bango o ezaka licencié pa na nga loger nga c'est tout hein Jani ba projet beaucoup de musique tozana na ba projet ok musika te tozana ba projet to fanda kaka po jana zana ba projet na ya poto ki no vana kisate no vana poto
Aux un projet de. Oui, bah projet Janine Nyon ce qui est poto. Oui, il pas déjà que poto. Si à la dina bassi na ya libanda kuna banda osele ba makamu na baso banda tini bambo. Na ndo ba nyon sorti. Eh oui, na mo sa staff na ndima Ma oui. Mais ma bamba bokote, tuka Viviane Maojani baleli tuka Maojani to. Wana siko. Na nzembo ya president na bino. Wana za normal. Po nini? Bazanda kumoko babotaki. Uzaki noka koyiba. Ngai naza oyiba te. Tout ce temps micro balader to siko. Moi ça Jania théâtre ba yebaki c'est Mao. Bon. Wana omoni mutubusa ko sabe fort na epo azala ye. Na tie makam na ngai pona zala ngai ngana na jara ba fi wana te ngana jara moi so mobala lozara ya pe ses valeurs. C'est pas bien. Bon te ngana ko sa télé que tu ne basi na rolo bara entre parenthèses vient les que tu non ça la capo na c'est marqué par les que tu ba tu ba qui vient dans les que tu vient ça la non ils ont l'assurance té hein les que tu na tout que c'est na mingi Jonathan tout le monde la biso oui ça biso OK tout ça Katine. Songa na yam nandima ite bakoko bima depuis parce que la fille vient à la maison. Amona rapeo. Amona rawe. Quel choc. Maman o nga zanza na lenga be maman. Wana za bébé. Maman. Oui, maman o. Que moi ça présente. Katine. Nazo comprendre likambo. Nous quoi qui la brune. Mais abi moi théâtre nda baki uzanga six uzoya kuna la buni pazo suna ndako kuna kwa usko basa mais baki zo mana chani uzo ambrier ngana zeti na langue te mais mona ilangu singa expliquer biso la réalité la brune jonga aya wana mutema ya Jani Fai la brune jonga tangai tangu Jani na po producteur wa yako sela ba makamba ke poto tangu ayi ba démarche à poto a Jani ngana yo longa chic choc luinge tant yo longa chic choc luinge tant Jani a Bali na yo longwa na vana na ndako kana na misana ko longwa Jani singa ya ko zonga na siye bino bo voyager déjà bo ki poto so ngana otika na ndeni e simba te lukela ka si groupe na kende o comprendre po yene sanga lo binanga mambo na lo ba Jani Fai be ngwa binanga e na groupe moko te ba ozwa yo na bazo ngate poani na yo vanda ndayo sala ngasko transfert ya groupe Sensi d'Afrique Jani mta koma lettre atindi pa sans souci tonga na longwe la brine na yo ya na sima nanga na yo ka ke la brine fimu be kota sika bo la brine bon azalaka tonga na zalaka vika azala pe muta sika tonga na yo kende ba yo ko kolisa love na bango na Jani wana penda na limite Jani penda ko benga la brine na yo skola ba sai na ndako na vraiment mon nandimi nangate ça c'est du mensonge la brune on faki pour tout naé la brune en soulé ba ça na nini ah bien mama oh là je ne crois pas nandimi nangate la brune atika ko kinanda kwa Jani te atika ko sokola ba sanité pour Jani pe akondima ngo pété nandimi ngo te po ser nanga oyo azalaka na bandeko na ye baleki na ye de bando yo ka Jani bando beta na solo ya mao azana bandeko na ye bando ki beta bando ki sa misala pa na ye azana baleki na basi bo baleki na ba ozapi Jani benga mwasi na sa misala pa na ye c'est du mensonge et alukuta alukuta pourquoi ngana yebi Jani très bien pour Jani ndo bomelange lote na yebaka même na basi na ye ando bomelange lote yando le sanga nyonso na bana baba sina poto mambo nyonso e ba pe moi sine mana la brune yebaka oui tango ngana yo na yo kende ba yo kumbela love na bango na la brune yebaka wana ngana pe dozai soute wa botikani wana totikani ata yo montabali déjà mais vous choquez couple bango fort pour le lo monique et lo mawale la kana kombo baso ya Jani théâtre au choquer bo ba bolingo na bango ba théâtre tout au baye ba président tout ya monde à théâtre baye ba mais bino saka ko détruire li ba la bato les que tu ne tu marches solo na bete za 15 ans passé si les loka ko lela poni bali yo mona passe au boti ba bota débat na mona monso akufi les a passé mais tant on a déjà moi si il faut aux appeler mobile non sous poni kasiye aotiko o linga yo nous akana esprit na mutu na pourquoi
bon jana lingi Viviane jana Bali jana lingi Labrine yo zani kana mtu papa bane ah leke tu muto la so pena boyeke na linga kayote mais oui ce que tu le bangoni ba fan o balanda biso ba yebiango tango yo zana mobali boza bien bobala lingi fimo yo yebi azwinga vantinga epa na bango atiki ngai sanzemi atiki nga aki abali na misuno yo linga ka mobali wana teme yo sa vina yana ba parents na e ana vina osala mais yo kufa leke tous en bato ti lelo masolo nga na obete za 15 ans passé jeno sa vina nga sona kamaka jana salanga boy jana salanga boy jana salanga boy mais non ça va pas. Et sûr hein tu n'as aucun lait non salté pourtant yo le lara na kuma na la la te chaque boutu ko sambela nzambe bata théâtre mon basala ngai lo nga jani mezozala heureux mutiki toko na libala lo jana na poto nga zana nga mona na baby c'est makambo Viviane zoza ye ko te libala ko sa jani zema la tra ba couche na libumu nga Viviane jamais jana va être na ndata na okikanda jana va être na ndako na bango na zaka na zemi te na saka normal tout ce que jana on a fait les gars tout beta maso na ngai ya carrière na ngai jana sa vie na e na madame na la Brune jonga ba va na ndako na ba na bango baza l'aise kaponi ka jani pa na belle famille ba otala biso poni to ka maka jani mais non ou jana za libre ya jani fa sa vie na yo wasta mais on etali bango ponga na jani to boya na kala 15 ans passé to boya na kala ngapi na vie na nga na mbali na nga ils ont masomo il est déjà hein tout ce monde qui m'a ya mawazo le la bolinga bi le peso ba kutanji ba kozongana woni itali bango hein et bozongana na jani te ah mobala petit na la Brune jonga hein ah petit na la Brune moi c'est kitoko moi na mukie azana na mobala mukolo oh ezika mu pour nous repose que vous serre na ngape mao te na yebi la Brune na yebi maoti ya maona yebi te ya maona yebi asala komo na mboko bon asala ne kombo me ya ochobo ya nga ya ati awtanga komo na ngati yo lakisinga image na tanga komo na ete na bona fula si nzonjinga sila za suna 6 mais nga lakisinga ten komo ne ponga na mwana molimo nga na mwana porte boli nga na sarankim sarankim na moni pe loko abeti ya Gabriela wa Gabriel asolisa biso abisu kota Gabriel ona biso to kuta na nzonzi mo ya Gabriel abi na ngai to vana siko biso misati ya mao Gabriel na ngai abi eso sekane kota ya mao abi yango mao yango nini yango bino na Viviane boko sona mino te mobala ngwa kenda na ozo comprendre tala mwana nzambe Gabriel mwana nzambe mwana apôtre Bolia bono Omer Gabriel alakisi ke toza bato malgré ba poro me yaka mais toza bato solola mwana nzambe alimbisate donc alimbisate na comprendre ngo siko ke asolisa nga ya likolo mais toki na oka bon tonga yo ngola tonga na mama toki na oka 12 te azara ya yete omoni mbanda vrai mbanda ya mao eza Sylvie o balata na alliance na jani tika ya jana fana na mais on bail ne mona ba pasi ba souffrir ah ben oui les hommes ont ma vie hein les hommes ont ma vie mona ba pasi tant na tozalaki siko tozate hein tozate le ketu na le temps ka komba jani na les émissions jani na sala be jani na ba musutu ba yinga teke na jani tant on entend komba jani bo ça va bien te ozo mona jani pe ana mwasi na ye ana belle famille na ye pourquoi ka komba jani hein batika jana vana sa bule magam na ye jana ka garçon moko aza bon so moni ke mutu yo lekana aoloba ke jana nzali mabe te po jani elo mo to yeba te jana nzali star malgré ya sala sute mais jana nzali star tango yebi ke ovivona star dima bambanda siku yo komosala mo problème ndeni fa olakisa mpe jani ke yo oza mwasi boto osuku alakisile jani te jana ozwa bazele te basale ba démarche pa kende poto po aya mawaya ok poto te bato bana poto bolanda biso bayebi jana ke poto azwi na mokanda te azwi mosala te azwi asala démarche mpona eko Sylvie babala na ye
La brune écoute, va écouter un Jani na poto, va continuer l'offre na bango. Pour la brune, les gens na montamema qui est poto. Est-ce qu'on comprend l'amour? Donc, va comme qu'on a tel qui est, na robo et mobile na kalaté pour na mbala sika. Et c'est qu'il y a bon mobile sika, a zone mobile na kala. Jani faille. Parce que tu vas na bango, va faire bazar, na mis tu bazar très à l'aise. Parce que couple na bango. Parce que là, c'est quoi des marches? Des menaces et des masses. Il y a Jani, va te amicale. Et l'autre côté. Oh mao, l'eau va Et l'autre côté. Pour tout le monde, ça va démarcher, ça n'a pas de c'est carré. Il va y monter. Voilà. Hey, bah, Jani, Valérie. Ah! Jennifer. Viviane, Jani. Là où tu es solo, moi. Mais si nous disons ça, ça va. Tu vas l'eau, on est surtout, on va sentir dans la naïe. Mais mon bal est un pays. So comment bien gagner est-ce que colinga était à force ça ne boule ah ils a passé yo aussi na ka tika ne via Jani na ka atika Jani kimia ya mao wasi ana ngai na kuluba mabe na oti après vie zani ça vie na yo tika Jani pe avana la brune jonga bolunga ba de sila te bolunga ba de sila bolunga ba de sila Jani azana Lasconi azana Janeli azana Deborah comment va on baza aboyana na bango ba mama ya bana na nyusi ba sa biwa vina mafo pour on était pas sa vina ya mo sai bosa ba dans genete ti Jana za mona boso Lasconi ana ba Deborah azana ba Janeli ana bana na ya oui ba bana ni nyonso oui oh non mais ya tani beni pour le saka ba ni ba si so ba ba mo ba bien mo ba ba ni nyonso Jani mo ba bien Jani fai mais le sala mao so ba sa le lo c'est là au moins nga vivre dans le principe moko so na vivre na mobali na comprendre que mobali wana akomoza basi c'est que linga te pona yo capacité na otika pour mobali ya ça être mon beto ko changer te mon mobali to ko changer te to za na trois catégories ya mibali yo kanga bele mobali liboso o basi ba mela ke mbondo kama mbai na so ba che mbondo na ko mela asa mibali bakuta na basi donc il y a mon salle ici la 16h 12h 13h 9h bazana moi si na ta chambre ngaza na mbali mo bongo donc rendez-vous na bile na flat mo na chambre aussi ça mon souvent soko lia mbonga peso wana hotel mana balabala te tant obima donc yo kutu mimi bima ya liboso ya la ndio sim ya ke na ye azunga penda kuni 16h tant koma 16h a téléphone na ye ngana obina azupe moi si ne batambo moi si pas kokota Facebook na téléphone na mobile appelle kokota te wana pela mibali bazala moi si ne bokoye sa moi si ne ke mobile na ndumba abimga mobile na ndumba te bocha mbondo na omi mobile ami balé aza mibali oyo moi ça suspecté mais okangete allo on sur téléphone allo OK ako sonner pe numéro moi si musu na ko mama mobile na téléphone ate sonner moi ça ko moi ça suspecté ba ba oui ba non oyo solo na bikamera kangi ete o siko ba bebi sabino mibale za mibale oyo aolingisika mwasi na fanya za kupango mwasi na ya lingi na venir mwasi na lingi ba camarade mwasi ko linga bandeka mwasi ko linga eza kata za mibale ba finisa mibale mobali nyoso ande moko alula ka alingaka eso kwa mfano mwasi na comprendre que mobali na ngai na minute oyo akomna ba jema e pona yo capacité na otika so na dina yo capacité c'est que faut na s'enfouter en gros faut na s'enfouter en gros so dans les stars n'est pas Jani fai na kondi malanga po ana beauté mbala ya beauté atonda bongo na kondi malanga kaka wana ya bambanda na kanga mutema na marka pe yo Jani makasi kaka papa na ngai akufa veste papa na lata Jani mutalati sai tu le na ba regret na tena na ba regret te mais nazara ni syndrome boye na mabuku ya Jani alaita papa na mala siake na ba photo chala ta bentalati ya Jani fai tu le Jani papa ni te sur le pays de 22 mana ça non possible soki abalaka te tonga ipe Viviane
nazwaki ba engagement te to nazaki na kotula na ngai non mais to ma vrai chéri go yo ndimi ka tena tiki na ke na se ba vie na ngapi na fani na osela tena yipi to zoma bon mbai na nga otsewa boss na finde story ya mo abaiki so ko za chini ba zoma na za kotula eza kotula eza kotula mai ya tena mera Kevin n'est pas dans les questions. Moi j'étais na biso sikoyo ba fami ayo balingaka yo ikamongo eza ndenge nini selo koskoso mila na mkaza ezalaka na vie mona kokende na bozonga nyoza mpe kotula te tomona biso baboyana ngala mbai na ndenge na bi kio de la mwasi mo baboyana mpe bazongana na bango wana ekodo mosala mpe olande po za star basta bana bangenge na bango sikomo pele wana star star soka star akobimisa lone mobo ya kano pa contre jani akokende mpe mikili acontre jani akosala mpe bavoyage azombani mwa dange osala jani jana na labri na ejomba awani pape otikete me mwasi na ye mobali na ye jani aza mobali ya labrine aza mwasi ya jani fai otika mo bafanda obumela mama botata di bana yo boma labrine aboma simeki na ngai ayebi mpe obimana jani ayebi na ye arespectanga makasi masa foye na bango mpena na foye na nga na foye na nga na mbai na nga ya ngelo zinaka pasi lobilo ya mawa atula bon kotula na ndenge ya sansi olobela mabe te ya polémique te kotula na sansi ke mobala sa kenda nga soki nga 15 ans passé bongo ye seki ba 25 ans ba 10 ans oyo bieza mpe liboso yo nde ozokumisa ye na tele émission na lobi ne biso toya nsima ye azalaka déjà somona bi 15 ans ye azalaka déjà akotika jani te tika jani kimia aleki mpe mission tomoni ke ya mao akumisi mpe mobali ne mo boye batiete bafoto ni bato bakomprendre nango donc l'esprit bien eza soki alandi émission eza même temps conseil jani osa vi na ye aboti mpe na labwini bana bosi na bafani no azala na posa bamona bayebike toyebi te bakomona loso wapi na youtube kozonga bon naza déjà na youtube nalekaka na Serum TV officiel bapiesi na nga nyonso tout elekaka na Serum TV officiel soki mpe awa na Leke TV solo mpe na yo otika yo kaka mais naza na place mobile nanga elekaka na Serum TV officiel et pas internet du cinéma congolais Serum Sam nanga elekaka ape na Kinshasa nalekaka na CBS chaque dimanche 22h35 mardi 8h15 pour la rediffusion. Donc voilà, on a une agence qui tirait une nouvelle alliance. Bon, question que nous avons dans la soukato, j'étais déjà. Bon, bateau bataka, Vivienne m'a dit, on a qu'à le petit garçon. Bon, on a qu'à l'air. On a qu'à l'air. On a un petit star dans l'autre. On a un sabre yenge. Wana naeba nzambe te nazala na posa osakana nazala na posa osakana mingi to bakuna ngai bana ozaka kuna ba mike te ni bana mike donc mbali puna mona jaza mukie ni zaka bakuna mais bana kuma mona nzambe bana kuma osambela atika na mbali moko ya responsable wasala ngai nazala oui, qui parle bien. Donc voilà. Bientôt on va marier. Bon, karaté pour un peu moi si un peu moi si maintenant ça on va la noter. Ça on a. Oh point. Et moi si des fois les balles. Moi si non, moi si les balles, moi si. Na lo bakienza mbela sambela rako sana. Wale zama manzambo wale tika mukano na volonté na isoka sepeli pour ya lobito le kalposo bokonza likolo oyetika le pesa me biso kwa matabisi libala kobota voyeza matabisi siko soki ezoya te seki na banzambe okosanga ezambe te na osambela kaso eye merci Seigneur so peye te merci Seigneur
Bien combien d'enfants? Non, on a beau citer, hein, on a beau citer. Oui, mon limité, tous en ont prêté. Nous allons prester. La souka, mais on a revu le son de bête à souka, awa, dans le monde artistique, on a un maillot, c'est le commis de l'eau Vivienne. Il y a surtout la caméra, la biso, il y a Jonathan Dar, il y a biso, mon tourni, il y a choquant dans le monde art. Non, t'as choqué, Marie. Voilà, on a théâtre, on a choqué. Moi, choqué, on a vu la main. Maintenant, on n'a pas bâti, on a pas ça ici. On a beau ça remonter. C'est choc. Comment choquante? On a une génération aussi là qui est. Voilà, merci. Moi, numéro, on a tout, puis boss tout, chaîne YouTube, vous en avez pour ça. Bengayo, ou Banini. Non, le bana boss surtout. Ma boss surtout il y a YouTube tout le monde a des biso pour le YouTube fawa. Ba to le trop. Pour le bazorer sauter, pour biso ba to kala auto ça na bon moi. Nisbina na buku na ngai. Puis ça fait chance to ko tsablo na biso. On a une équipe mobimba, on a de répétaka, to tournaka et ça pega bien. On a profité de ça numéro na téléphone ezali plus 243 89 81 10 431 donc 89 81 10 431 on a côté à contact na WhatsApp na Facebook ou betika Viviane Abiel vraiment ko tina demande na oyamba yo so qui peut vous avez besoin ma banga ba dédicace na tourner ba film au benga na numéro to solo là on a profité na pesa mbote na ngai na Bianco Mukuna na bosanité Jérémy Mukuna on a bosanité Vosungoma sans oublier Jerry Kwangata Playboy et moi na souci papa Jerry Kwangata Playboy. Merci. Voilà, bouf. Jerry Kwangata Playboy. Merci Jerry Kwangata Playboy. Merci à tous les gens qui viennent pendant les ketchou. Abonnez-vous à la chaîne MSO ya Congo Liziba TV. Vous s'abonnez et déjà bientôt là si Dieu le veut tous en Dubaï wana la fin du mois ba tout vous s'abonner na Congo Liziba TV avec Herman Nguma na Pusio Muté bisco za tous les gens qui viennent pendant les ketchou. Chichi Bola na simakameza ki bongo Jonathan Dario Patrick Monga tous les gens c'est bientôt là mama kitoko toujours les TV ceux qui va filmer sikizali pour perdre au monde appelé Viviane Nakati ya les TV officiel mamba bien ezali biso nzambete mobo meto ça toujours musala 2020 singa toujours ebenana abi singa ya famille benana rameka na raté là toujours ya mao qui vient d'alobi avec tika na via jani eza so vitorote buka vina beza donc voilà mon chaka na temps fort merci et de moani Mbalasima Jonathan Dario Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.